BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Hello les abonnés de Bibiche Mbombo officiel, est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Que vous êtes belé partout dans le monde. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer à cette cloche de notification pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos. Je vous aime, je vous amour. Vous informer et ça souci majeur nabiso toyaka toujours wana pour na la news. Abonnez-vous, n'hésitez pas surtout de vous abonner. Voilà, happy birthday Nabato Yons Bazako fêter Lelo, happy birthday et mes condoléances à tous ceux qui pleurent chaque jour, Batbazo Botama, Batbazo Kufa, chaque jour. Voilà. Tellement tolinga mingi kolela na bato bazo lela ko sepela na bato baza ko sepela yango lelo to kolela ilongo na papa Évariste Bochab oyo azalaki ancien secrétaire général ya ministère ya agriculture. Voilà, toye lelo image boza ko mona oyo ezali image oyo euti ko salama. Papa oyo bomoni Évariste Bochab azalaki ancien secrétaire général lelo bakutie na hôtel. En fait, une journée passée déjà, un jour passé, bakutie na hôtel na mwana mwasi boza ko mona za ko kengi dila et le bana ngata masolo ya Jonas fi oza ko kengi dila oyo yende bazalaki na ye na hôtel na limité na 13e rue et papa afana rapemben ka na motel fikini wana bomoni image wana bazalaki na ye together. Bazalaki na ye together boyebi soki mwasi na mobali bake na place wana na kuzu o lingala bakino mo babenga ngo kuzu bake na kuzu bake kosala nini bino moko boyebi qu'est-ce qui s'est passé au juste et kosala ke papa akoki te mwana mwasi era moni que non awa match eza mabe papa akoki te et anyamuki na ye akei d'aébiter qu'est-ce qui s'est passé et après quelque temps hôtel baye ko découvrir babengi la police baye ko découvrir que non papa azalaki lisusu invité papa akendaki na ye akufi. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Or selon les dires il y a ba policier pe bato o bazalaki tout autour wana baye ko découvrir que papa akufaki na évité autopsie pe il faut esala musala na mais ko yoka bat bazo lo babi ke non te eloko esalama ki ezaki ke non pression le kaki makasi donc moteur ekoki te pression le ki makasi pour moteur répété. Donc c'est ça, moi si secrétaire général il y a ensemble motema pasi na soni na mawa na biloko beko salama et ça c'est la honte pour la famille na que famille bakoloba bato bakoloba que non eza mambo soni famille bakoluka ba intervenir parce que famille bazoluka ba lobaka que non abungaki azomona na te liwa to ebite qu'est-ce qui s'est passé à se retrouver kuna na chambre d'hôtel. OK to ebi mambo boy eza mambo kutu ya kobomba te makambo boy ce n'est pas quelque chose que non bato bakoki kobomba parce que ça la maka ezo salama pe ezo continuer ko salama makambo boy. Quelle honte. Parce que papa komona o Évariste aza papa mokolo azana bana azana ba beau fils ba belle fille azana ba belle famille mais tala lelo papa s'est retrouvé dans la chambre de l'hôtel. Oba lobaka le salaire du péché c'est la mort. Mais oui tout se paye ici bato ebité est-ce que makambo abandi na moina commentaire mo muto lobi na moninga ka photo batangi kombo ya papo nabaki na raison recouvre pour asala marambo ebele to ebite qu'est-ce qui s'est passé au juste parce que ezelo mo ya soni biso to kolobate que non to critiquer to kolobate que pour to sala soki nini ezelo mo ya soni pe ya pasi makambo boye ezaki po eteya ba père mususu bazora bana bato ya basi eteya bango parce que souka na weza deuxième fois na mona pe na image eza na pasteur mo be pa kufa pe kana na chambre d'hôtel boy.
Quand Nicolas Kosala makambo akufi na bité qu'est-ce qui s'est passé au juste? Mais eza ba tension bazalaka nango eza maladie eza pe mais si tu sais que oza mesure ya ko sala makambo te et pourquoi oza na mwasi na ndako so oza na mama na ndako mama yebi comment est-ce que ko calmer ba docteur ba pekisaka makambo yo ba docteur ba pekisaka makambo yo so omoi que non mutaza à mesure ya kosala o kosala morte mais alors pourquoi comme ça on a bana parce que bano bazana ba biloko basomba na bagambela wana bazana biloko basomba kasombaka wana babi que non soki na ke na zui na ndi ko travailler moto donc asala lembate bazana biloko bamelaka bazana makambo basala ka babi que non aka kosala boy basilisi bapesi mbongo na ye basilisi basombele iPhone na ye makambo vraiment ba papa na biso ba tata na biso beaucoup tika makambo te tala quelle honte et toute la famille le quartier mokili mobimba bozo de la tala matanga on a soni papa oxi famille soni oxi bana soni et loko oyo ko coller bango na nzoto ke papa na mwa akufaka na chambre d'hôtel et surtout le lo mokilo yo mokila lelo makambo bomba makasusu te donc mokila lelo koma lelo lamba lelo buka lelo donc news a lelo tozongo na internet et panzani eloko boy soni to biki mambo internet sango ezala nango une semaine déjà news sango ko sila nango mais na quartier baninga lelo ba oloba nini ke hey tala papa na bango yo wana kufaki yango ba papa pe bosa na ba mama na ndako yango ezalaka nini yango na bino ezalaka ni faut que boluka bo récupérer ba jeune fille à bateau na ba jeune fille pe bazokola lelo to mata to kita moi na komona image ya fille wana aza pas même 30 ans soki azali non à cause a pas même 30 ans soki aleki 30 ans aozana plus de 35 ans te OK mais tala lelo ata on a papa oko benga ta koko na yo au préféré na yo okende na papa na en plus pe hotel na ba hotel on bakendaka na butu to bakendaka na moy bato babanga na bango lisusu te donc OK na yo pe bofandi na pe bosilisi pe soni ezalaka lisusu te ale bosisi bobimi pe bokei bofanda non na ebite ça fait très mal to ebite pe raison o etindaka pe ba jeune fille basala bongo to ebite qu'est-ce qui se passe au juste pour nanga ezambongo tokolo parce que ba jeune fille a lelo jeune fille salita za souté ba jeune fille nyonso bakomaka propre jean na ye kabelo na ye bien sac na bien iPhone na ye ba fille c'était bazara souté na selfie quand de comment boy ba téléphone na iPhone ya bien couleur image ya bien okangi photo et sili mais fille ko luka ke no apparaître à la bien a luka ke n'est pas papa bi ke papa koto moi 200 moi 100 euros zanga te ponde ba kenda ki wana suka na après wana ko pesa moi 100 moi 200 moi 300 et on sala moi bien et ko kava ba besoin na ye mais tala sikolelo jeune fille lelo tala komi rechercher na internet famille na ba kolobani occupé famille na yo soni parce que là au moins accident toko condamner ngo à 100% te toko condamner à 100% te mais eze loko moko to ebité qu'est-ce qui s'est passé au juste to ebité papa y moko yeba ke loko ni sana maki ke nango na kunda mais jeune fille oyebi ke fille oyo na ebité o tambola na botuto ko fe mobile ti en plus mobile nga ko fe un hôtel wana jeune fille o ko tambola na botutu wana likolo na yo o tambola nango place ko kende nyonso lo ba kende ba passer ba kende ba sokola yo ba sambelela yo parce que o eze loko soni za botutu likolo botutu tata mobimba bo a ku fe lo likolo nini. Heureusement zaki souple pe fi yango zaki souple niamuki a comprendre maman niamuki parce que biloko boizala kaka yo kota nga na Hollanda suis-moi moi j'entre tu me suis ba biloko boizala kaka po boko tanzela moko lo wa compléter et comment ka moi c'est à koti mobile à lundi moi c'est à koti mobile à lundi donc fi wana comprendre que no awa liweza bango ba fi ya kina timela déjà atelika bo koto yo jeza bo amili moli déjà moto apakati na mbango tala lelo. La police est retrouvée Ebembe, ya papa, et retrouvé Yango. Quelles conditions? Famille soni, na maman, est-ce que maman zolé là? Nga maman, maman kolé la noté. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que mon tabou est straight, na li felo.
akoke stress na life na mbola nyonso asala na mokili oyo ata bato bakolela ye bakokoma mécondoléance partout bakosouhaite bacondoléance na famille eza na soni na kati. Quelle honte papa. Oh c'est que maman aloba c'est que maman atelema aloba koyiba yima maman tala. Les salaires du péché c'est la mort. Okoluka okufa mais na ba condition ote na soni la honte. On les a pris à apprendre mais batato pe balingara bana bato. Eza malédiction. Eza malédiction quand yo mwana ozomona bolumbu ya papa o abota yo likolo ya mbongo. Yango mona ba fi mususu mona bazobonga to bande kolela libala nzambe pesanga mo nzambe ko peso mibali ndenyo omoni déjà ya couleur na couleur. Nzambe ko peso libala ndenyo obimaka na mobile ya bato na tata bato en plus mobile ngo waza à l'âge de ton père. Et ça, il est condamné à 100% parce que nous répété parce que na mutu a bien raison au azo sala. Na mutu a bien raison au azo sala babiloko wana toko loba toko condamné te mais je sais loko moko ezo sala pasi. Toko condamné mais à 100% te. Eza mambo soni makambo ya pasi. Donc o sala loko ka pona pasi. Mutu na raison na mais soko sala loko pona pasi c'est que mutu wazo capable pe ko boma mutu ko sala mabe. Asa capable de kotier la bato bakisi po banana basaka na te au mona ba kenda pe soki ni na gambela tiela papa na soki ni na lolemo soki ba nzete soki ba bonbon ni na lolemo allez papa ou a craqué on va comme ma fille on se retrouve na limité na 13e rue hôtel de la 13e na chambre 8209 boyo kana numéro à chambre. Quelle honte, quelle sonne. Donc la police de bayaki ba retrouver comme ya papa ba retrouver identité na ye ne ba benga ki famille parce que papa a qui porté disparu donc hôtel pe tellement ba fongola na 9h ba ye bazo nettoyer boy ne ba ko retrouver papa akufi. Donc eza pasi lelo yo na mona ba fi o bateka ka ba mai aote kandunda pojo mobo na Congo anazaki na kin na koti na transport na moni fi moko mama jeune fille mwasi kitoko tala manzaka tala basil ayo to somba ba saki ne yanguba banika asombi tala ba saki yanguba banika atiango siko na kati ya mutu koto zalaki wana 3 saki yanguba en fait mwamba tokoloba jeune kitoko na tali eboye na mitali na tebe bato basaki na pembeni asa pe kuna te asa ne pas l'aise resive kotela nguba na ngana luka mbongo nanga 3 sacs ya nguba kotseli ay mama na teka na bi yaya oteka banguba en tout cas félicitations na bi mama ngai na luka na mobile na simate mama mobile sima mbongo liboso mbi basaki ya nguba nanga na teka par mois na za moi $200 moi $300 nanga te na ozanga ngo te pona lunga ba jete na osombela mana nga na osomba bodina na osemba téléphone nga cher na téléphone na biela maboko ala disiko ba roba bi oze o mona o lamba musala so na musala na tala ka simate na tala ka kutu mutu te na luki musala après na ko sokola na bimi na lati muto yebanga na azu kitambala kangi na muto aju tala sil tala manzaka téléphone na bien abiso na so za na ba photo na ngai za na ba photo alaxinga ba photo na ye Nathalie Benabi, waouh, Nabi en tout cas, on a félicité. Ce ba fignon, ce baza le quoi yo, mais na habité Kundumba ya salité comme mana batata batongé za la beauté. Mais fille na zali na e. Soka la tia bimina ko baba oba oteka makaba oba oteka ba mai. Mais o salate o mutu na mutu boy, asalaka na salaka te. O salaka te, mais téléphone a cher. O salaka te mais téléphone a $1000 na maboko. O salaka te mais o lata bien obima okendaka mais na comprendre te o salaka te mais ozi lo vivre na poche bato ba millionnaire kutu ba o sala millionnaire à lamuki na tongo a sokoli ma 7h30 ana bureau na a o sala millionnaire a salaka chaque jour azo luka mbongo ekota mais ce que oza millionnaire te mais ozo luka kaka ke non ba pesa o sombela ba cher o salaka te mais o luka soma jina $50 jina $100 ou le consomme kabela $300 mais tu ne travailles pas ce qu'on y a sur les aga soko bimina o mais eza pas si bande konanga basi pona éviter ba makambo e robimana ba papa soko bimeza pona bolingote pona ba papa o ba bimana ba fille o ba jeune fille ya bana miki oyo c'est pas pour l'amour ba papa na bazoluka ba satisfaire bango na si c'est bango ba posa na bango nzoto mais ba fille o bazoluka c'est l'argent c'est tout
namona mosusu wana na côté ya na yolo médical aoteka neka babude na ye na poko azoteka babude na otumba babude kaka babude oyo basosiso batekaka o azotumba yango atumbi yango akalingi nani mbala akalingi bachips oyo azokalinga abi na moi nakenda nanga classe na 6e na oprésente na moi nakenda nanga classe na poko soki na ye na 6 encore na toka tongo na ye nakalingi nanga bachips nanga mo nanga minerva na futa nga moko na bino félicitations. En tout cas, vraiment, naza mbongo te moi zo na zui na encourager na bi ah merci. En tout cas, félicitations à toi. Moi, non, pas même 20 ans. Eh bien, na DPA, au moins, bon, on a 60 000 nanga, 50 000 nanga, 20 dollars, 25 dollars, nazanga te. Si ko yebisanga muto boko encourager te poani, muto boko sunga te poani. Ba papa bo diminuer non so bo kabela ba fia na mbongo te ba ko lunga ba ok musala faut banda ataka na 10 dollars aussi tu veux commencer le business au banda ta na 10 dollars au 10 dollars 20 dollars 30 ils ont dépendre au sala ba jeune fille bo luka ozo tanga ça n'empêche pas ya ko luka musala ata ko sala kwa ndoko déficit ata ba boudin ata ba sous-vêtements ok na zando luki mo ba parfait no au déficit o sanga mbongo ozanga mbongo te pourquoi se concentrer na bapoche bato tala lelo otikali na botutu fio atikali na botutu partout akotambola ana botutu famille wana bakoloba pe po papa na kufi eza pona pression eleki makasi azo matia matingoma pour monter ekoki te supporter charge wana te exploser fio na biloko ni ameli to biloko ni ache et to papa wana kufi eloko ni ache eza makambo ya soni makambo ya pasi na motema makambo oya ko encourager te ça fait très mal la honte on n'a pas de choix mutu soki akufi mes condoléances courage à sa famille ba perdre do mutu akufaki na temps na yete mais akufi likola buzoba o directement li felo et c'est le moment to ko encourager to lo ba poto sepesa ba tout ça fait très mal papa pour kufi liwa soni et bon ata papa biso abelaki papa biso asalaki boye asalaki accident oh papa akufi likola bileng ah non. Ça fait très mal. Nabi que maman place à Zaawa. Na motema na ebite qu'est-ce qui se dit? Na motema na yeba ne bazo lobani malgré bazo le la main soni maman ezala ko ba la tissu et lamba ya soni la et lamba ya soni ba la tissu mais on n'a pas de choix to ko condamner bango à 100% te to condamner pe papa te ebite qu'est-ce qui s'est passé mais sur ko en droit d'akufeni de pesi mabe en droit wana nde bakena ndeni a démarré qui mutu era côté que non ça ba dissertation a que non ça ba discernement en tout cas pas si na motema je suis pratiquement à la fin na habité ceux qui vont s'épeler dans le lobby ceux qui vont comprendre dans le lobby en tout cas espace commentaire ils ont juste laissé vos commentaires ba like na bino et que ça la vrai bien ba fi et longa na website bino kaka to luka musala ma fille alelo ozalobala te mais si tu as quelque chose au moins ozo sala ezo côté on fils quelque chose ko permettre na ba besoin na yo et au sala bien mibali pe alelo ba pesa ka basi o bazo luka ba combattante ba bazo luka ba pesa bango valeur ba ko pesa valeur ne loko ozo sala mais soko ozo sala te mobala ngo ozo peka asili azio peka peso bongo esili peut-être o azo peso ne sa ba miette yo zo mobala pesa nga $100 $200 $50 mais peut-être oazo peso isa ba miette ba papa musu to bikeno ba sale la rabetoile la bana abi ki azo bane kana ba jeune fille mais sala étoile pour à se rajeunir et loko wana bat ba ye barato au mona boy mutu akoli na ye o komina âge avancé pona nini obimana papa ma ba yibe étoile na yo o komano e bobolo et bobolo donc le roi ton vie de loko za na katité o sala musala esimbaka te o lukaka business o bandaka esimbaka te o kendaka bose o komo kene komo ko tambo na église ba lukelo délivrance nini ba ko luka après o kuki déjà 45 ans ba ko bimisa bo esprit ya papa mo bo bimana 20 ans passé 15 ans passé et ça ba biloko ya ko apprendre ba leçon ya ko apprendre ozo bimana mutu obi ke mutu wana oyebi esprit ni mutu aza nango te parce que nzambe kande ayebaka mais si tu as une personne eza bien zalaka na mutu oza na ye wana mais soko oza na lelo oyo lobi kuna oyo lobi mais finalement suka na nde yango ba yibi étoile na yo likolo $100 $200 lelo apesi 500 lobi apesi 200 ba calculaka
ayebi ke mwana na ocheleka mwa 2000 mo na ocheleka pona voir so 2000 ane sili na ke nga tonton moko ayebisanga bwa petit nanga nga so nina linga mwasi na zwaka $500 na chelie na zwa na chango na chango à côté na bifio na dépenser les $500 so ke sili et sili to kabwani abilo na peso 100 lobi kuna 50 lobi kuna na mbongo te zoma 10 lobi kuna o so 150 lobi kuna o 30 lobi kuna 5 lobi na kopanzango tie ko ka 500 poanga na yo to kabwani. Vous comprenez? Donc, c'est le calcul auto vivre pendant 6 mois, après 6 mois, on a boit ici. On a dépensé les gars, ça peut une semaine après ça comme bon, t'as les qui s'est colo pour $500 ne coca. Pour se comprendre, yo mon ako lingi mutu mais mutu na zone ayele on a calcul. Donc il faut faire attention. Merci beaucoup, je suis pratiquement à la fin. Mes condoléances à la famille. Naibi que ça fait très mal. Mes condoléances au courage. Naibité molu monaye épée manaki mais parce que ça être aimé, à tracer chemin, à zana famille. Il faut que quelque part